Kofi venant à déterminé. Makambo facile à respect et quota. Respect et quota pour. Il y a trop, c'est trop. Il y a eu des moments difficiles avec Kofi. Oui. Mais aujourd'hui, tu prends le risque de citer son nom au nom de la paix. Oui. Et puis, après, à Kokutanana Kofi. Bien sûr. Pour arranger et faire la paix et tout ça. Et puis, le vie privée à Kofi Mouta Kotamote. Pour combattre Kofi, il faut combattre William Moucheni, il faut combattre Kissinjora, il faut combattre Mutuboye, il faut combattre Mutuboye. Tant que Mutabo, tant que combattre Petika. Tant que Mutabo, tant que combattre Tika. Mais Denis Lessi. Azotikate. Qu'est-ce que Tika répète? Atika répète. Ce que Tika au moins la Ramakamna. Ce que Tika au moins la Makamna. La bossana Denis Lessi n'est pas son amnete. La Mounaka. Ah, Mutumoto Yebanati et Toyebani. Moi, Moukina Kabela, le côté avec la Roboyate. Très bien. Azakana besoin de coûter un mois de 200 300 ans. Très bien. Mais ce que nous avons fait, nous avons fait un respect. Et mon élève m'a colonné. Na lèvre moi qui n'a le bas sauté. Moi n'étant le nom pour faire le bien qui parle en sauté. Pour la monara. Na be na kana batunyo soyaya. Asa vie mo ko so to côté vraiment ça rien bien. Mais ce que vous savez mission na mona patron ça me mangam. Muri musheni mukolo mo côté. Obo so ba alala na papi mboma. Poni ni bana basi bakomi ko sakana na batu boy. Poni ko kosa makamami ya lokuta makasi boy. Comment papi m'a pédé beaucoup c'est papi m'a tiré aux apédés n'a pas papi les lotés papi ça périfié na biso tu bien qu'il y a papi il y a là momi banda kala. Ah oui, ndeko na ngai soirée eza moko na kati ya mboka ya France bondimela ngai pona ko célébrer journée de la femme à bonté association Fapemet ba saleli bino mo bange na soirée oyo kozala bongo le 18 mars 2023 na kati ya mboka ya France précisément na kati ya ville ya Arquet à la maison de la Bièvre numéro 66 Riel de la division L'air clair numéro 94 110 Oza Mobimba otuninga droit d'entrée eza combien na 25 € ya pamba avec un plan bandeko na ngai nanu ezala te pona ko réserver ba place benga biso na ba numéro oyo okozala mobimba ekei oui. Check, c'est 10 cap la merveille et puis dehors. Bon amour, quand on soutenir Fondation Yavien Abisso et ma meilleure Fondation du Sal ici. Azor assuré, obsèque, Azor assuré, habitation en Europe. Pas dit la cause, Azor assuré. Même l'assurance habitation. L'assurance qui assure le diaspora africaine. Et ma meilleure, Tala, yo ili susu, non, l'issal ici assurance. Yo olingi, on s'assurer, yako, assurance auto ezali, assurance rapatriement ezali, mutuelle de santé ezali, assurance auto ezali, nami susu oyo koluka, nioso ezali, nalisalisi assurance. Vous avez na kati ya fondation lisalisi epa ya emameya mpona bavérité lokuta eza te banda ebanda fidélité jour na jana na RTL le papa de Gims na bato bazolobaki Congo fozala bien eza na bato bazosala mpe ke Congo ezala bien voilà vie nationale ya emameya fondation lisalisi mpona bana ya Congo emameya fondation lisalisi ici à longisa biso ba santé ici à longisa biso ba makambo ebele mais ya mbalo balobi assurance complet oningo assurer voiture na yo ndako na yo mutuelle de santé pe ezali wana balobi ban Afrique ban Europe ban Amérique ban Asie ban Océanie ban mokili mobimba makambo to lukaka eza kaka pa ya fondation Emma Meya fondation lisalisi ya Emma Meya balobi partout dans le monde. Dans la moto, il y a la santé na biso.
Lokamba Michael Lokamba Michael Lokamba. Au Moni Sigoyo, l'artiste c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Chers amis fidèles internautes, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Africa Elengi Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne à laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. Aujourd'hui, dans ce plateau improvisé, toujours, on va recevoir Kissinjora, leader américain. Avec lui, on va parler bien sûr de l'actualité musicale, comme vous le savez. Il a son groupe, dont vous savez tous, elle est majeure, et elle évolue aussi au sein du groupe Quartier Latin, à l'endroit où nous retrouvons assez souvent Kissinjora parler de l'actualité de Koffi Olomide, de l'actualité du Quartier Latin au grand complet, Quartier Latin. Comme vous l'avez remarqué, derrière moi, les Ali Bongo, les musiciens, la répétition, question de pouvoir faire les mieux nécessaires pour pouvoir vous informer, pour pouvoir vous apporter la gaieté, l'actualité, les analyses par rapport à Yamambo, Tosel Rabino, Topé Moussala, Tosel Rabino. Alors je m'avais dit un grand merci à Dani Chand, le chinois congolais, merci à Mamé Mili Djemba, Pépélé Ambetolo, merci à Karine Manessa British, sans oublier Marcelo du grand frère pop et Arles, la mère des jumeaux, Patience Moukendi Long Jam Fama Tatou, je m'avais aussi dire bonjour au boss Pablo Kini, les grands déclarants, les boss Pablo Kini, les grands déclarants, la PCOP Bambote et Belé, et puis et puis mon oncle Lamou Bonongo, tout va soutenir sa drague, alors Richard Tessa Fongo Labisso, Doyambaki Sinjora, déjà dans ce plateau elle est là, à ma gauche, Viendora, bonjour. Ouais, bonjour Shadrach, Akanga Mignon Gaxon, journaliste à Maël. Ouais, bien à Sepelara. Tango, aussi le Sarana, ISA. Ifasik, pardon. Ifasik, pardon. On va bien l'oreille, hein. Mais tu vas rater, hein. Tu vas rater, hein. Ah, bah tu fais babango lelo, Shadrach Akanga, ban Ifasik, tout bas là, n'a pas yébi jourango. Tout ça là, on a l'oreille, plein donc. Montamaël, quoi. On a bien raqué. Chaque fois, on a un moment là-bas. Azala Pembe Nangai. Très bien. Voilà, Lélo Tommy un peu sur la maman Bobélé. Mais tout d'abord, avant ça, voilà, comprenez que tout ça, on dirait qu'il y a répétition. Donc, moi, je suis là, Reza Bongo, je suis à répétition, leader de Vandinae. Mais nous sommes tout à l'heure, nous sommes là, Belé, Lélo, nous sommes là, pendant la voix, tout pays na lito ya Royokayo. Mais avant tout, quand on a une question, tout banapé na Mamamboka, parce que tout ça, bon, on a année électorale, c'est l'une des choses où il faut baser la conscience en tant que bazo qui n'est pas maponami, tout ça là. Donc, machin, depuis tout le monde a candidat député nationaux, des basé Belé, Babimé, Belé surtout Bajani. Les observations on a makambo na nyo surtout zani. Ngana lobaka to voter batu ya bien, to voter mbalo bi voter. Très bien. Parce que o l'équipe aussi to moni. Mbalo tango même na commune yeba muta voter. O to commune na facilité o ya côté la biso boye. O ya côté la biso boye. Et puis et aux allons vraiment bien. Côté à la présidence ndenge zawana to bino bato ba postuler na nte. Tout à fait. Na micho yeba ina nute. O ya ko bima. To pona kaka. Nto ya bien tsenga la zakala na mutulanga. Na pese ka chance à deuxième mandat. Très bien. Ngara na mutulanga leza. Wana mutuna. Engaza la mutulanga leza. Nga fatiga kati. Fati beton. Nga beti nga yeli bela. Nga tombolo. Nga ye ga suka na pese deuxième chance. Nga fati nga. Je fati na. Ke nga na pese deuxième chance. Très bien. Na pese de pona voter que déjà. Na pese deuxième chance na moni pona nga sali oyo. Omemboko ezaki di bulu mulai. Tozaki bien awa classe ofele bana so batangi ofele ngaba bana mingi bandeko nanga mingi vraiment bazaki chance wana ya kotanga ofele place wana vraiment na opese pena voix nanga ngaza dala mutu nanga
tenga président Nazarda na Fati na kala Nazarda na et puis Fumu Sabata John Jamming personnel a tiré dans la raille. Bon après tu n'as pas IDPS. Très bien. Il faut le parti à mon temps. Na bimis na vérité mutam ta na parti na yi. Vous amta IDPS. Na muta IDPS. Ah. Très bien. Les lots ont besoin de la émission Moka. C'est vrai que tous les canabannés électoraux, tous ceux qui va promesse il y a Mokonzi Moka qui était non à Koluka, à multiplier d'efforts pour qu'ils mènent côté na est. Ma pour ami ils ont rapproché. C'est-à-dire que maintenant ils ont tendre déjà na souka parce qu'il y a na souka ngo mais bitumba na est. Bande on a vu sur ba kufa du jour au lendemain. Ma promesse soit on dirait que qui s'amité. C'est vrai que c'est vraiment pas quelque chose qui est facile à réaliser. En tant que leader d'opinion, on veut le bannir dans Marambouana. On va traiter parce que ça bitumba, même tout le monde en Ukraine, il faut qu'on solo là et qu'il n'a pas malembe, nazo sepende président Fati, azo salatu azo bunazo matavion, tongo pourquoi qu'il y a des Burundi, Makambouana, donc vraiment nazo sepende et qu'il y a déjà bien. Au moins ndenge to botama na mokili. Ils ont un pays au voisin to karama la bango toko kabonate. Tout à fait. Toko kabonate le ban sama bande la mokili. Atia sokota Suisse, atia bata Brazzaville sokota France. Atia ba oba karama na o neti France karama na Belgique. Tant on a OK, tant on a Paris no pa na OK Belgique. Donc le ngana lo bakaka toza bomoko to kangami bamboka matata ezamabe talandenge ele kaka déjà makameza ko le kala bangola wana nde balosa la biso kala ba congolais le sila nango ezalaka masololi tango ba sololi be doar do ba vandi ba président ba vandi ba sololi le pe sila kimi kota angola yoyebi mama angola lo kimi kota ya STP na moi qui déjà na attaque na France 24 nde président zo bunda bazo kuta na bazo solola eza politique vraiment ezala bien kimi ekota biso tout tozaka na besoin kimia ekota ponde tozana lelo biso na batu ya Rwanda ngana koma este to balani trop to bochi trop to kota ngata na ketan na koma na Rwanda mo batu kota ba 1940 ba kora ba kota ka ba 1925 ba 1950 ba 1960 ba bota makuna ba bota bana ba 70 quelque na ba 80 quelque vie na ye congolais mais le quoi toza pays voisin avant d'arriver kuna na moni sur na este na biso wana na Goma même na Bukavu aux autres la Rwandais yepe fi na ye azakane a botane a balane congolaise vi na ye zakanango frontière frontière RDC Rwanda ils en ont makolo 1 mètre ka kokoti na 1 mètre kokoti ezaka na giseni wana makolo pas makolo vraiment mino bokende Rwanda mais quand on beta biso réalité parce que vous avez eu à rencontrer des en tout cas ngana za artiste les deux a passé Nathalie Mboni a une question parce que observation mon a ça là qui na ba vidéo de Colézer Azaki vraiment quoi apprécier le fait que bozo c'est kana ba rwandais bozo le ba ke bango bande ko na biso ezaki message moko peut-être pour na il y a bien été alors que soko le babongo biso to na ka mama président alors ba nyamulenge bande ko na biso parce que tous a pays voisin il y a to kabona ka teti mukile kufa kanga dacha lero OK to ko kabona te kan timu kile ke kufa biso na banyamule biso to ko kabona te parce que tous a pays voisin to kangami to balani tro ngana mo na estate bango bazo za pomme de terre pa na biso to ke zongo mena ba miliki pa na bango bazo ko teka miliki ko to ala di biso to ke teka pomme de terre na ba fromage biso na ba fromage na Panza Rwanda na Panza Rwanda na giseni wana eza passé ni bande ko Eliezer ngana votaye et puis na regretta tire le vona nga avant les États-Unis nga li rambonga mboko te nga kisino ali ata $1 ya Congo te mais la bondela Congo yembongo eleka ya saka na parlement bongo eleka par mois ali akaya mama lobeze belé mama bondese belé toza na problème sérieux au peuple alingaka lelo esi la toko malaise eza kuluna très bien toza ngakuna sala nzembo kuluna aba yekola métier pour venir na yo tika ki pomba ndeko za na tina te mbano na yango souffrance pour na 50 na 40 osa kuluna te ba kuluna nde bazanga bazwaka basi ndeko leser mama loba eza ebele na mboka o ezo sala ma to tala ba tel boule to tala ma belé zo sala ma to taba nzele za na bien te ya za na parlement alobela yango soute ya ngana longo ana mboka na biso na zwaka visa toza visa gouvernement yebeka Kisinjora ba ko fembe voyager na ba Kisinjora to voyager Rwanda réseau kitana Kinshasa avion la banque zaki awa wa mabulu ezalaki te nani to koma
tokota Rwanda tokota Gise tokoma Kigali na ndenge tozonga na avion na bango ekita na Kinshasa problème ezalaka te kosela nga be mission ndenge wana on dirait makameza solo nga sala ba bezi na nga ya na comme na mboka bapaya naza na besoin ya marketing nga musala nga marketing ke ba Rwanda ba concert na biso ya tokuta na bango na bar nga kutuna kambi ba Rwanda ba yebinga vienjora tozo seka bazo sepela biso ta confit bazo balingala biso na confit na concert ba bito yebi to moni na ba TV na biso zo leka même na Goma tozo mona confit robeta awa bandero les a partout tokozala ngape na sepeli en tout cas nga mutu na filma video na téléphone nga mutu na pibia na nde ba commentaire wala ba ke ba Rwanda so ko mungona ba beta ka ba tu basaka ba tu boye nga na bina moni toza leze boko pera mukanda bino papa Kagame na kenda na yaka tozo seka na yebi tozo ba to alingana na loba ke bino ba Rwanda ba fo batu bibemela bino batu fina bino bo makabiso na yebite ezali na cadre kaka ya kosolola pona ko tiaka moi pepe parce que ne bato kanisela ka Rwanda ngala kuta ba congolais basala bo putain minene basala ba garage minene basala ba terrasse minene bafanda kuna ba 25 ba pacho bafanda kuna ba 30 ba 40 basala kuna te prévane si l'on a Rwanda babenga ba congolais bala na Rwanda tout à fait ba congolais basaka na Rwanda ti lelo ba congolais basaka na Rwanda parce que ezoko eza politique eza biso na biso peuple te to boti trop na ba rwandais ba boti trop na biso mutako sote tant to komi kuna Eric Tuchi chanteur to kenena na mama na za rwandais atikala na mboka na bango ya respect eza na batisa biso tout olinga mboka yende koleza yana side demon ya États-Unis alobela somboka te mama oloba ya kuluna ndeko leza mama lobeza kuluna opso tozo lela depuis pouvoir ucho le katile lo telemela yango tozo ko masusu te nzala pasi tolembi nzala pasi mama lobela yango nga kisinjora na osa ba bezi na kelo na France en tout cas ba français ba mbibi so bien na France wana jumu kanda France bolobata parce que France peut azo soutenir M23 Macron monde entier yebi yango Aïe, ça batutu, il y a France, au bazo mikana France, bazo ça mikana. Ndeko leser, ezalakate, ya. Ngati na sala bon nabi keloko ezalaka ngote parce que na tangu ba ne bemba papa Etienne Tshisekedi. Ngana vana Kagame azala. Président Kagame ya Rwanda. Na mona kote ba bamba ata libanga ta. Na mona kote congolais ko silikata. Muto ko boluka yefa ko kangi anotage. 2021 biso tozana Rwanda papa Kagame azana Kinshasa. Soki na bosa nte batutu bakota na YouTube. Akitipe na nzili akopete pa président bakutana. Na mona kote batu basilika te. Na mona kote batu bamba libanga za te, na mona kote batu batomboka te o Kagame yao. Akota kitoko wa abimaka kitoko. Yonga to onaki na mboka kuna meke président kutu ya bango ya kane Congo, tolelaki ne papa Etienne Tshisekedi. To fanda ne bwenga na fanda ya fandi wana. Ya. To mona ka ba joueur ya Rwanda. Nana 2 jours mo ya vita na lingaka. Nani etekema etute kota. Na stade ba ebela ka Merci Rwanda opesa biso etekema etute kota. Merci Rwanda opesa biso sukira so msuvanso sukira. Na mona ko tima misala kata. Parce que guerre on a eza politique eza n'habite son rôle bani eza ba ko ya biso peuple na peuple te ce qui pena est politique so pas toza na problème na Rwanda ndeto so même coupa chani na Rwanda te tout à fait ndeto kenda pété n'habite coupa son no ba mabe ndeto kenda pété ya na ba koro ezala signé ngana yo to yebite mutu pas signé na mona kaka to kenda na biso Rwanda to si coupe na Rwanda na mwepe ex-président Kabila pesi ba putu ba jeep to keso coupe ya basket na Rwanda na moni pe président Fati ambi bango ba ele coupe bazo na maboka ya Kagame podi bolo bakate podi bobo ya kate tipo na kende ko na moni ke eloko ezala kango na ngote na ndika makambunde e ko pelande mikolo yo na moni su avia Rwanda ekita ma kapena e ndongo ya M23 ya ngaki sinjora nini ya minde ba so confusion mama ba est ba guerre ya to sambela ka loka président Fati zo bunda nde ba okene ko solola mama ngo esila très bien parce que tile nos frontières giseni bakota babimaka bato kota bazobima tout à fait et même sanganga mukelo ko ngam na banda guerre ya Rwanda pona bike pona sa base na ba Rwandais ba mbika kitoko
Bandinga Kitoko. Du coup, on est tous des Africains. C'est vrai que guerre ezali, Mpandia Rwanda, on a sepeli na geste à Christian Bossembe, on a Kati Bachani à Rwanda les Kakasu na Congo até parce que à mon que bazaba diverseur na biso, ya ngwa limité Bachani na bango les gars até. Mais ba voyage au Mokonzambo azo sala azo effectué certainement monsieur ezali na tina koluka kimia na partie à est. On est lit ya makaso azo bunda. Yango penza yango wana. Donc moi je pense que au lieu d'entrer dans les banalités, donc il y a ba mots essentiels pour na kimia. Pourquoi kimia? Mingi na est ya mboka na biso parce que lelo bandiko na biso ba kufa du jour au lendemain. Massacre zo sale makuna. Ba uti kokutana il kama mususu éruption volcanique wa au-delà éruption les sous na makame zo sale makuna. En tout cas, il y a des choses qui sont tellement sérieuses pour soutenir Mokonza Mboka de sorte que mambo ya bandiko na biso kufa mpanza est ya mboka esila. Ekosila. Ko swana na Rwanda to yo so swani na Rwanda to so so na Rwanda. Zate ke kotisi su guerre so imatin. Na yebite. Pas du tout. Na yebite. Wana kutu biso to ke kutu makambo kutu ezala ngo sunte. To koma na biso bien Kagama yaka avie kitaka to sola très bien. Très bien. Loka bango balinga bango su biso te ba bandi so so makamna bango wana talinga kisinjora. Na nini? Naza na problème mukolo moko te ya kolinga ko kisa bando na ba congolais passe. Tout à fait. Et c'est là quand on kenda ki kolakisa ke bayamba ki biso pe bien place on bato lobaka ko ba komata ba loba so ke kuna ba beta ka bato ba saka bato boy mangana kuti ba congolais ba vanda kuna o ba bota kuna o bana o loba sabe be kola minene eza na Rwanda. En tout cas botika nga kimia très bien na vana kimia tu ko tshaka na ba page on eza ma les 3 ans bozo bisango lelo po ndeko lezera lobby ndeko lezera bato kenaka Rwanda bananga na pibia kango olobaka te ponani na pibia yango kala ngam na pibia téléphone nga mutu na pibia yango botala abambi biso bien batu ne bokanisa ka ba Rwanda boy na boy rien vraiment botika nga na za la l'aise très bien toza na période moko ya élection naza na problème ya bolakisa nga mamboka te na liaka mbongo mboka te bolanda ne bandeko Eliezer bango nde baliaka mbongo ya mboka très bien bango nde fo balobaka kuluna esila tona boza makama série eza kuluna yaya na vie ya bato njala bango bazwa combien auto na soki 21 000 soki 18 000 $ par mois nga na so yango te ndeko Eliezer bino ne boliaka mbongo mboko nga liaka ta $1 na Congo te biso kutoyeba banzembo ti lelo tozosilingaka mboka na biso ezala bien mboka na biso ekende liboso nga ntango nakendaki Angola na batangola bato ntango nakende Rwanda makambo ezalaki te beteke babetaka na bavita tozalaka na bango bayebelaka bango bakumisaka bango Kagame epai ayaka awa ozo comprendre nalingi makambo oyo botianga te bokomisaka lokola soki nini te nga na nanayeka maloba président baki banyamulenge bandeko na biso to mpe nakomi kuna namoni ke pays yango toza nde boye Brazza ko dere mo bakota Kenya wa moi kano 5 minutes mais Rwanda ezaka ka okomi mbamo tozo kota to bango to teke pana biso tozo teke pana bango ezaba bato mususu banda abota mana Goma saka na Giseni asaka na Rwanda opekse musala vraiment opekse musala Congolais saka na Rwanda banda kola eza na Rwanda mususu banda kola asaka na est na biso wana opekse musala vraiment donc en tout cas ezaka ka président Fati béton ça kimia quoi vient en faire bon market. Merci. Merci beaucoup. On avance dans cette émission. Toya Penacha Musique. Comme avant tout, Toya dans les majeurs, je pense que les majeurs, tout cela, on a souka parce qu'il faut sa présentation. Mais Toya dans le quartier latin, Kofi Olomide qui nous a proposé des dates. Celui de Cindy Leker qui va se produire le 8 mars na Tchangou, à Bengi Bamama, Toya Tchangou, Bakende, Koye Koko Sepela, Namona Nabango Tchangou, Cindy Leker, honorable Cindy Leker, le 25, plutôt le 8 mars. Donc, c'est-à-dire que le mois prochain, pardon, moto, pardon. Le 8 mars, honorable Cindy Leker a causé la bongo na kati ya Tchangou, bipa wapi tokomona ba mama ba fanatique ya Tchangou, ba ya koyoka musique ya quartier latin na voix Cindy Leker. Moto. Très bien. Et puis le 25 Oyo, donc le dimanche Oyo toujours. En tout cas, Kofi Olomide betana. Kofi Olomide, Yoebi Cindy Leker. Toujours grand prêtre Kofi Olomide appelle ça que concert rebelle. Très bien. Na souka pe mo pa matarazang sa ko matate. Pour ça la moi bien. Le 26 au batutu bana vacances. Au bauti ba miki ba ba pe maman muke. Au bauti ba Lubumbashi, au bauti ba Angola, au bauti ba Brazza, au bauti partout en Afrique, au bauti partout na Chine. Tous au millionnaire wana c'est boulevard du 30 juin bo ebika boîte na biso nene ezalaka moko ya mi balete et puis climatisation
climatisation Zarawana, il y a somme, place il y a bien, $30. Madame le cœur, Cindy Mona Tchango, à Rosepe Sabinoana. Vraiment, et vous allez vraiment bien. Bon, c'est là. Vraiment, vous allez citer. Vous allez pour répétition au Sinda Sali, à préparer. Et puis, Azaramona Tchango, Azaramona Massina. Déjà, bête na Tchango, mais les 8 max, avec entrée libre. Pour la bande de Tchango, Kimbateke Njili, partout, Barumbu, partout, et ça entrée libre. Il y a Kabobina, Cindy Leker, Namopa Mokonzi, et ça, mon abisso, maman, mema, papa, la taliputa Kitoko, il Cindy Rosalawana, vraiment Rosala bien, la terrain municipal à Massina Wana, tous à la Bisso Nyon, so ba maman, ba papa, tous à la, et ça fête, il y a Bisso, tel ravin sur la place de Salana, belle puta vraiment. Non, les mopas sont là, les puta vraiment là, t'as super banine. Et ça va vraiment bien. Tokutana, les 8 max, entrer au Félé, donc ils appellent un cadeau au Cindy le cœur. La municipale, il y a Massina. La municipale, après c'est Bana ya Tchango, pour y avoir Tchango, cadeau. Babina nae, Basepe nae vraiment, et vous allez bien, voilà de qu'on a biso quoi. Très bien. Dossier moi répète au monde dans les réseaux sociaux, dans compte quand il y a Kofi Olomide, tout avis de recherche moi a lancé, on a nommé Denis Lessi qui est le prophète, il y a Église Arche de Noé, Bazo Lukisaï Bakangaï, Batubami Touni. Est-ce que Kofi Olomide s'impliqué dans Makambo parce que Maniké peut balancer là qui a avis de recherche, Denis Lessi peut balancer là avis de recherche, alors que tout le monde na ba liste les gars m'ont pas Kofi Olomide publié qui na réseaux sociaux na Facebook a tchaki pe kombo Denis Lessi batanga kombo na été. Est-ce que avis de recherche soit lancé na ebinote na soina Kofite na soina Kofite ceux qui a fondé Denis Lessi mais makambana est sérieux pour national directeur na so Edi Diora en tout cas bateau ba combien là ba keba autant vraiment ba luka des fois il y a des fois ko tout pour respect kota respect zate lelo mutu face à la base nae ako baninga zana mobali na yete na mwasi na yete il faut ka komba Kofi il faut komba Willy Musheni il faut komba Kisinjora il faut komba Mutuboye il faut komba Mutuboye tant mutabo tant kombo ne petika tant mutaboye tant kombo ne tika mais Denis Lessi azotika te na yebite desba tika répéter atika répéter soko tikite au mona kama kamna soko tikite au mona makamna merci na grand frère na Jika Jean Katou. Merci à Francis Atoki, merci à Serge Baonga, frère Lévite, il y a Serge Baonga. Vraiment, Kofi venant à déterminé. Makambo fait si la respect et quota. Respect et quota pour. Il y a trop, c'est trop. Au fond de la vie à Moutouté, bien Baba Mibali. Très bien. Vous aurez bassi, mais ma cablane le boire on a TVT. Tout à fait. Donc Denis ça comment le coup là, ebi vie à Batutumba la manque aux arana Moutouanate. Et ça bien été copine ça Bible. Famille c'est sa famille au basambela kaza famille le kumu lelo pona nga denye sa oksa bango soni sala nga passe nga na kota ba prière na ebele na ebe musaila nzambe mais lelo musaila nzambe akomane akotane mutaba base akotane mutaba babuzo internet et puis toujours quand la combo moko très bien toujours quand na combo Kofi Olomide mais ko kangisa ba lukisana en tout cas na tuna grand mopao na ebité soki za biso poza ba problème baté belé et ba passer pe bela mboka ndeto yo kaka et bon soki za bino ko sepela nango soki za biso no sepela nango poto pema donc parce que avis de recherche en ezana par Kofi na ko sepela nango makasi parce que il y a surtout ça marketing à légende les gens sont qui sont ba fouter na marketing mais tu ebi musala bata analyse ba bo mabiso ba bo mabiso so penza biso pe no sepela makasi no sepela makasi pour trop c'est trop. Trop c'est trop, vraiment. Trop c'est trop. Mais Namarambo on y surtout Batubazolo Bapé que quand côté pays à quartier latin, bah fin à rappeler Denis Lessi y a moi on a répondre. On a fini Denis Lessi. Bah vie de recherche. On a fini été. On a fini été. Na ko tu makamba kala kana esa ka ba vérité na bossa na yi. Na on dit singa lo bango soutien na bossa na Denis Lessi na ba so mamneta. Na munaka amutu moto yebanaki et to yebani. Moi mukina kabela ngalo kuta beti na roboya te. Très bien. Azaka na beso to kutene mo 200 mo 300 ans. Très bien. Mais ce que nous mona er mo ninga lobe la ko fier mona na lobele. Na mo ko emo amukuyo emo na manquer respect.
et mon allié comme colonel na l'air moi qui n'a pas souté moi quand le maman ko faire le bien qui parle en souté pour na monaka na bébé na kana ba tunyo so yaya asa vie mon ko so to côté vraiment ça rené bien mais so tout ça be mission na mona patron ça me marangam Manicol nde kolo masolo nganga ta formé mona na ye abombela ka esekele moko bayibi outillage ba bossani artisan La question suppositoire à la patronne Nicole Awatosa. Les sipo c'est une chaque soir avant que tu dors. Tu mets ça. Les résidents, c'est dans 3 semaines. Voyez des solutions. Les sipo c'est pour les fesses. Uniquement c'est pour les fesses mes bébés. Uniquement c'est pour les fesses. Oh. La Bessie à Coca-Cola, la Bessie à Cofina, la Bessie. Awatoza yangoyo. Maman Nicole Malonga, la patrona. Nzamba ba mama, ye solution na solution. Maman Nicole Malonga, moninga na ngai, couple oyo. Bazoko ko démarrer te faiblesse sexuelle endurance ezate bazoko ko démarrer te ko swana na ko swana mais Mister Loso beta c'était beau c'est pas bien na benga bon internet pesa ka site na bango non wana kutu ko mekate foko benga na numéro oyo ya yemoko Maman Nicole Malonga la patrona akopesa yo ndenya ko salela ngo ye aiba produit na kopesa yo po ba pirate komi trop ba awatoza e komi ebele kokota na sitite foko benga ya ko benga Awatoza ba mama ba sepeli ba papa ba sepeli awatoza chez la patrona Nicole Malonga bassin yo et kokoma piscine et puis papa bo pikiliki na yo neti mwana 12 ans benga ozo solution goût Manicol nde kolo masolo nganga ta formé mona na ye kasi Maman Nicole yaga Manicole yaga yago sekure yaga namuna ka za mukolo na la moi respect na koka soute na moi ba 2022 wana be bandeli wana moi ba pratika wana tika na nga koka na nga te moi atika biso ka tete sa neti nani wa fingi deni le sa fingi deni po biso ka tete trop bana te wana za mambo ya zoloba ke bazo finga ya kosimba ka kote kuna tomoni azo surnommer pe ba surnom na to ebito so zo kole nani ba surnom surtout azo tiana ba to ba le cas fait ba tanga komone timi so mo ne ka lo bana kofi mais ba ta parquet ba yebaka ba yebaka ba surnom ba yebaka ba tutu ba mo na ke so baka na kofi atolo bana ba surnom ba ta parquet pe ba yebaka zolobaka ba yebaka ba kolo ndalingi exception nani o opération na quartier là wa fingi de ça pour surnom mais obeti lisolo ya mutuwana mutuwana surnom mais obeti solo mama lia surnom obeti lisolo bona bon bien donc na habité bon ngala moni mutu so ba makamne mikolo pona ngeza merveille rambo na quartier ta za soute OK za na quartier la tête so ba bomisana kwa na poto ba bomana ba moko mutu osambisa mwasi na ye ozo comprendre yo mutu osambisa mwasi na ye o me va zolo ba ya makamne bango mbale ke abima soki na mutu moko tela putu soki tela putu chanter akala quartier latin et tout ça là ils ont ça la bien te na mama tina donc ils ont respecté ngalo ko kana so mambote yango ko gouvernement a tele so kam oyo ba procurer ba tamam oyo esila pour kofi a boy na ye na kombo na ye Shadrack alingi neti yo yokuto loba ben ba tumususu a boy na ye ba valdi ban a boy na ba ye ba saka be miso makaba ngo mususu makama lo beze bele ba star ba ze bele na monde ba ze bele pe na RDC ba sama kamna bango to ze bele na oba bi masika ba se ta RTNC RTNC ba na ba chanter ba bi malelo poni ba pesa wa du chance te donc en tout cas na ça vraiment na problème na été très bien
tomoni pe na ma observation na yo par rapport ya frère na yo Papi Mboma parce que tout le monde a rappelé aux alranae au solakane mingi Nazarana Papi très bien ya Papi Mboma ya Papi tu vas que ya Papi après justement Ramosa Isaï comme la deuxième femme tout le monde peut Papi Mboma moi si nae asali o ezali bongo yo moni pas moi ça Papi Mboma zoloba na réseaux sociaux ah OK réseaux sociaux au moni réseaux sociaux ba réseaux sociaux ana o ba sala ils ont bien tes respecter sa propreté vraiment ils ont bien tes respecter sa propreté ils ont libala batu très bien ngapo na ngafana ndima makama Papi Mboma na mona Papi Mboma loba ou moi si ne pena aloba et c'est ngapena moi si ya mutu ye moko ye avant di pop to ye biet to ye belongi na ye yalo ka basi ba vela Félix Alim sanga ne belonga moi si na yete na ba kama pa na ba vie ready ba lim sanga pardon ba vie manda pour moi c'est Papi Mboma mutu to ye belongi na ye donc maman a vraiment ko ba tika Papi Mboma va na calme ozomona ba histoire lokuta ngana ndi ba wote fana na ko Papi Mboma pa loba na yo kape moi si wana oyo akangaki ba message sonde ba loba yepe aloba ke ngamutu na kangaki mobali na ngaki ngani wana ndimi ye ba bezoko ekomi mabe Marcelonga ba vie privée pourquoi vie privée facilement dans les réseaux sociaux donc eza bato ba yelelo na internet yango mutu tazo ko cha face ya batika vie privée bato mutu ko soma bena musika oyeba te tout à fait mama vie privée eluka ba problème neti lelo na elima kami bale mwenga na vandia na elima kamuya Koffi Olomide tokobeta le 26 oyo na millionnaire Cindy le cœur avec Cindy Jésus Koffi Nzambe mutu mo tuninga nchoro benga Koffi Nzambe ngabi oh yino ma mutu komo diete Nzamba tata na soso tozi komone mabe Nzamba tata na biso soso tozi komone mabe bala bazo komba tatati Jésus tata na soso tozi komone mabe Cindy Jésus et puis comme on a ya makasi sou awa ya grand frère na Willy Musheni oh ya Willy Musheni le véritable code ya mboka na vandi awa na ebisio Shadrach eza pasi na mawa respect za tena baleki ya lelo na ebisio mo awa ede mona lingana lobela Denis mabembe na talaka amukolo ngana bi Willy Musheni na mwana muke koko c'est là un responsable ana mwasi na bana na ndako alala kana ba pede kaka bolamo ya Willy poisungaka bato mécène moko ka totika na ye banene akelekele ozolanda ngai yo boti soki 3 bana non toka masolo mwasi ya mibali no te po boti tata na o fio mususu komone kiminga poli kokosa makama minene boye Willy Musheni aza yaya baleki ya bayo so bengi akabela yo kecho akabelo mbongo aza le seul mécène totika ene moko soka keito sambwe wasungaka babekambo kese tuna ya mike na biso banjora o so ngo répéter vient na besoin de 300 apesio Willy Musheni mukolo moko te o bozo ba alala na Papi Mboma pwani ni bana basi bakomi ko sakana na batu boye pwani kokosa makamami ya lokuta makasi boye za ba propos mo diffamatoire o Willy Musheni alala na lekechu ba lekechu ya Willy Musheni ngaka lokumu ba petit na ye ba lekechu ba kumisaka ye soka ye petit na ngba pakola mi mabiya poto zwa Papi Mboma ba na tilo kolena otanga batutu aya ba leki mutu nyoso lia mbongo ya Willy Musheni poni ni bango ba pede ba lobi ti mamba ba senga yo na so ba esenga bango moko ba pede ba loba esenga su pede moko yaki ngana zabo tolala kana na ya Willy me pede lobi te ko ba te mukibozo ndima ngo pe bozo sepela nango bazo ya Willy ko maka ko sele makambo aliaka nie ngapena fimo abenga na Paris ya njora na mona pena ya Willy Musheni ngaso lia nie Nepsi ya Willy tela fibo ya Willy tena oyo kai akomo beta munoko ona yo kana ngali solo lokuta batika Willy Musheni vina calme asala gouvernement na biso ba mona ke totika na mécène moko wa sunga musique congolaise wa lelo mutabota na Congo ya Willy ebe memeza na bandalungwa ya Willy ebe meza na barumbu ya Willy ebe meza na lingwala ya Willy bato ba yebiye po azam mécène
génération bana vraiment préparer combat ya botika bo kimisa so ya Willy Musheni te na babiloba la banaye moi sinon mona a CP déjà te Willy Musheni jamais nga na vanaye na tambola na ye na za mona mukie wana viena nga azata na ide mukolo moko te ya ko zamninga na mobile balala na et puis bozo ko c'est pas moi mama tu makamba manque de respect voir au loba tout que mutu ya za le PD ya za bo eza siko bino bolobaka mutango bomona ki bazolala na est-ce que ozalaki so nene ya babi ba poursuivre yo okoko samba ozalaki yo moi samso so bana ozalaki tango tibuka bolba yanga na vina ngami ko makambo na mona tout à fait da ona mona tena lobaka bamba lokuta ba bezite ngaso tuninga lisola jibe no beta pona vanda wana na ebine to yembaka ndenge zalaka so bitinga lisola fali na vanda wana na eba misenyo so neto zo bango no beta très bien so ko bisinga masolo masolo maison mère na ebite na zalate il faut na yo kango sankara beta nde na kondima obisinga mo ya okesa bina file na yebine nga bandate na yebine na sala wana te okesa fere na yebine nga bandate na sala wana to beta te nga na beta masolo ya solo na zala ten ko loba le kutate respect na Willy Musheni to boto perdre to tsaka na message moko Willy Musheni mukolo moko te atika kolala papi mboma bana baso bo luka bo sana ba TikTok eza mabe eza respecté eza responsable eza na bana eza parent patikala ko sala yango te ngala linga mabule bo ba mutu bilo ko lobela batu ele zo ka musanga na mambo ba vie privée ya batu bino boko mi osemele na nous siko na zolo ba ye professionnel ba sarato la banani ba bana ba kamna ba mi bali na bango ba bana mi bala ba banana ba liboso ba beta mboto to yo kaka to lembi po bozana Willy Musheni te bozana ba prêtre ba kofite bozana mutu te omona pété ngana mona te na loba te c'est ngala loba o namoni tout à fait o namoni te na loba te na musicien moko namona nenga zo na mona mana loba te na loba nga te obi omoni ko loba miseni na loba na mona siko bo te na loba te na respect na yepe na ndenge pe na yebelie vous comprenez na ko loba pété mais lelo o te peke nene ya abeta li solo nire solo lokuta le solo lokuta li solo ya lelo ba audio foi komi très bien audio pena so bazo susu mixer voix loko ya Moïse Bié po ba sala kaka mabe pona Moïse Bié campagne mabe na Moïse ba salele même le voice loko voix non botika Willy Musheni ya Willy ko boya bisote ya buna sota ta bible kotika bisote bisoto yebi ba yebi te ba yen internet ba yebi Willy Musheni te ba bandi lelo ba 3 à 4 bisoto bi Willy Musheni sangue panjala ala lipede so ya Willy benginga sata ki ya kana pesa tamo $200 moi $300 nenga pesa biso nda pesa biso c'est qu'il faut na keto kozwa na chemise kozwa aya ya sungaka musana yeko sunga ya Willy Musheni azana bato bele abalika na internet babwaka ki aibi bango te omuna banika ko bwaka ya Willy ta 10 fois aluki numéro ya Willy zaka partout ya Willy ko comme tu as besoin na tina niveau a changer numéro ya Willy ko changer te ya ba matanga zaka na bakimba tseka na banzili na bato ba mécène ba mise toi qui tient ça ba ta théâtre ya Willy sunga trop c'est ça ya Willy comme boy hein c'est-à-dire que respect zana na Willy ko très bien respect zana mikolo ko biso to kola na Willy bana ba 90 ba 91 92 93 zana uto yoka te kalo bino ba internet ba ko ba ke ya Willy ala ka ba pede hein kaka bino lelo na internet biso to yoka ngote to mona pete ya Willy so fana ba bandal bana bandal ba ye bana bandal ba loba kamsa micro na bandal kana bia Willy sa banda kuna bandal poli koko sela mukolo makamu minene bonga lokuta bongo hein mais c'est na biso leba ko sunga mboka oyo bomaka ko kosela bato ko créer po batala yo fo beta li sola Willy mais beta li solo vanda na ye beta histoire vrai lokola beze ya poko taba vie bele YouTube funda yo e futa yo il faut ka koma Willy Musheni réputation mutu on exemple qui to côté salité aza père de famille ba ne ba yo ka bongo maramba bongo éducation année comme bobisi papi mama bozoye comment papi mama PD comme c'est papi mama tia ko za PD te ngana bi papi lelo te papi za purifier na biso to bien que ya papi yele la ba momi banda kala
Papi mo mazaka un garçon sérieux beau, azaba copine na to ko ba restaurant na ba ville avandi. To ka papi na ki pédé. Ba to bo te solo, au mona côté papi mo mabazola là. Vraiment. Makama minene ndengwana. Congolais na biloba. Congolais na biloba. Incroyable. Très bien. Alors, qui c'est un ralder américain? To faut l'appeler moi Chan Olo. Lelo? Mais les 26 hein. Les 26. Ba fan tout bon quartier la terre. Ba Kofi Phil boy ko album légende. Ba ko kanje mengwanya en face. Boy ko ka Cindy Le Caire. Honorable madame. Ba ko ka BMC. Ba ko ka ba Chamba ko Tibolès. Titi Tibolo royate. Ba ko ka femme. Tibolès souka na nzembo. Maman na nzembo. Maman na nzembo. Falo boy nga na saison depuis il fallait boyanga na saison depuis souka la cha. Kofi na santé mabete. Kofi na santé mabete. Yo mona kana to buka millionnaire wana. $30 soko yena mama o to na moya bolingo ndeto za boye to na mois de février eza moya bolingo boya to fêter papa maman dimanche malamu to bani 19h minuit s'il pour lundi musala et comme bongo. Très bien. Merci beaucoup. To comme on dit là, si vous comprenez moi manquer les répétitions, Toyo vous avez pendant la carte répétition et on moni ba mission ba travailler. Oh na salitaille hein. Au salitaille. C'est qui to kolelo. Et là tu ba rouge. Très bien. Ma solo ya Didiston to betango batu baluka ba critiquer Didiston, batu baluka ba loba mabe ya Didiston jusqu'à l'endroit où les grands mopa oye moko aiki ko sala vidéo alobi toi en vouloir didité. C'est sa fille ya motema de vidéo ana et là lisa maramonio. Et si la maman et si la ngo pemba moko. Mais aujourd'hui to la muki to moni pe na réseaux sociaux. On est peut-être dans la publication, les appels dans la live, la fille de Fali pour aujourd'hui, qui est Ina Ipoupa, qui nous explique carrément qu'il y a un petit frère Naé, Marco 6. Petit frère Naé, Marco 6. Solara est sous-souté parce que l'autre mère a péqué ça, l'autre mère en gros ce n'est pas sa mère. Donc, soit ça l'opposition à Maramouana, c'est qu'il y a à faire allusion à maman et à Marco 6. Alors, na Maramouana, surtout, moi, na Fali. Bimisi Makamboala, Lelo Kisinjora, en tant que leader d'opinion, en tant que maman, au cours de l'année pour la mamou, il y a moi na Marco 6 à l'objet, il y a moi na Fali à l'objet. Vraiment, dans l'endroit qui est rond, dans un bout internet. Très bien. Papa Boya Rabana, Bana, on dirait Bana Kanda. Moi, Mouké, moi qui t'ai pas Mouké. Moi, papa Boya, maman Boya Rabana. Papa Tazana Bana 100, Bana 60. Baba na mtu asisa mama ngoza mo handicap baba na acha bango laisse c'est tout baba ka papa tiki bango pendant que ba neto solo na perte boete ile wana loba asangisa bana to ebi lobité. Très bien. Ya to ebi vi lobité mo lobe za nzambe to ebi lobe za nzambe mo lobe za nzambe bana ba kosuka boete nde ba tamba tiki ba koza ba grand boulot pe. On appelle un milliardaire. Vie ça compliqué. Donc, il y a un lingard mon boy. Na bona koloba. Teloba o Ah papa asank sabana. Biso to mona makapsu to mona ke belé. Papa aboya mwasi. Mais banana ba sola kitoko ba la bien bana ba ko kabonate. Ba makila moko. Mais bah warrior en outre bah c'est qu'après bah Gola qui s'injura parce que bah c'est qu'à faire lorsque faire Gola s'attachait beaucoup plus et à ses autres enfants banane mususu neti banane neti Davina Gola ou Kenda Turquie na habité contexte on a qui s'injura leader américain né bah warrior c'est qu'à faire Gola qui apparemment on a un mort. Est-ce qu'il y a pas pour na warrior? Ah, ne bagola contexte wana tenem na pour ba warrior te. Te mo analyse na okaka conseil. Tena nga besoin ngo te. Biso le 8 max Cindy Le Caire beta na terrain municipal. Ba warrior ba attaquer bana Fali. N'importe quoi ko sala matin, bana bangoti. Ba attaquer parce que ba bi comme babungi exposer mambu na bino mokile koma bongo. Mokile koma bongo tant papa bango pa lobaka ke. Ah mais maman bango kuna achaka ngo pe na page na.
Donc, Vanda Onako, Baraï, Fleur Baramot Akin, ma petite sœur chérie, Yaflo Akin, Da Christiana. Très bien. Donc, comme on a vu sur Nasuka, c'est vrai que toujours en répétition, on va visiter un peu Bazoya Otalo. Alors, qui s'injora, dans ma mounion, surtout au soli, avant qu'il y ait les majeurs, au rôle de observation, surtout dans ma Denis ici, et puis voilà. Denis, c'est trop fort, Kangae, Nabato Bafundi, pour respect Ekota. Très bien. Pour respect Ekota. Azo respecter ma vie privée batute pota yemo paza makamna e azo rabasi asaka ba vie na e ba beta ngote yo zakana mutu to so beta vie na ndeni netinga kisinjora passas mo kende c'est ma petite sœur chérie mon ba na Christophe Mbenju na tamla kana ve Mbenju to no beta masonende tout à fait na tambola kana na lili muswamba te no beta masonende ya kaluchichi no beta ngote ama copine to solaka ana vie na e na mbai na bana ba mapasa. Très bien. Noël Ndombasi, c'est ma copine chérie. Na mobali ne dikon Ndombasi. Vous comprenez? Na pesi ba ngombote, na pesi mbote na sibe kumalota les pétroliers de Dallas. Na pesi mbote na ya lycée Mukenge di mobala 2 mètres Wemba Nyema. À sala hôtel na Kinshasa. Mukenge na sanitaire. Donc na komi 118 kilos. Docteur il faut 98. Ah, docteur Openi na 148. Somme. Na kiti 119. Hein? Bon, mais ça comment on a boya? Les boss, c'est pas Blokini, les grands déclarants dans Katiangola. Il y a Bruno Lubika, mon propre. Il y a Bruno Lubika. En direct de cette année. Son médecin local Bruno. Bruno Lubika. Lubika, il y a Bruno. Dans la couloir ici, comme on a ma Jeannette. Na ba ma Jeannette. Na couloir. Na ba mama na so bomolo. Il y a topé ça Bruno Lubika chance. Ba médecin na bongo. Au moins lobi comme Bruno Lubika la kola ça la kana. Na bien ba pédé ba no so to solo na bango. Très bien. So na pédé. Et ça m'a bêté baba ndeko na biso baka bandeko na biso ba masa na biso. Et puis na kati mona ndole sans pédé simbate. Ah. Faut bazala. Parce que maman bien, bah on a battu. Bah ça battu va péder, va créer comme relation, va courager. Avant nous comme tu vois prêtre, à une époque nous les naïos. On se comprend. Bah ça bongo. Va péder, va la battu même piso. La personne va péder tout le monde. Dans les labos fort. Très bien. Donc on a les majeurs comme ça au sa présentation. Lelo Kisinjora nous avait promis de nous présenter ces musiciens. Oh Lelo. Flash Info Magazine édition spéciale à sa une. Fifi Masuka Saini, le catalyseur de la vision du président Félix Tshisekedi au Lualaba, la meilleure élève de l'école du peuple d'abord. Jean-Maïka Samba, le JMK de la presse. Le président de l'UNPC Kinshasa exhorte le professionnel de médias à soutenir le FRDC, mais aussi les institutions de la RDC. Édito de Jean-Marie Bassa, Fifi Masuka, une femme qui a su affronter les obstacles pour produire le résultat à l'honneur de la femme congolaise. Pour l'éditeur, la gouverneure à l'intérim du Lualaba incarne l'image d'une femme au courage des hommes qui a relevé le défi au Lualaba. À lire également dans le corps de votre magazine, remaniement du gouvernement provincial, 10 ministres et 8 commissaires généraux pour gérer le Lualaba. Autre titre développé, Fifi Masuka Saini à la rescousse d'une femme non-voyante. Dossier Lualaba, modernisation des infrastructures routières au Lualaba, la route Kazembe prolongée et l'avenue de Pin complètement asphaltée. Infrastructure religieuse au Lualaba, également exploitée dans votre magazine, les domaines marial a désormais sa plus belle robe grâce à la bonne volonté de Marie-Thérèse Masuka Fifi Saini. 24 pages qui vous placent au cœur de l'information, 24 pages qui fait de vous le premier à être informé. Pour toute information, visitez le www.flashinformationplus.com.
Mayasi. Ah ouais, qui s'y aura la Sabiso. Musicien là, c'est parce que toi qui écoutes la répétition, à représenter Bisso, la musicien là, alors, vous remarquez, là, elle danse Kissinjora, avec ses artistes et musiciens. Là, on va pouvoir retirer les micros comme ça. Voilà. Il s'appelle Kissinjora. Komana e ya bo mwana Leader américain Leader américain Kanga ye photo Kanga ye photo Kanga ye photo Kanga ye photo Zongi sa yendengi ya yaki Kanga ye photo Ale zongi sa nenga yaki Kanga ye photo Motema nuku Satana Motema nuku Satana Motema nuku Satana Motema nuku Baton poka bakei Totikali na batwa limiere Zambe Totikali na batwa limiere Zambe Zentora limiere Azambwe tete Zentora limiere Azambwe tete Ye motema nuku Satana Motema nuku Satana Motema nuku Satana Motema nuku Satana Elikamba kokamwe Elikamba kokamwe Elikamba kokamwe Yo kokamwe Kanga ye photo Kanga ye photo Zongisa yendenga yaki Kanga ye photo Zongisa yendenga yaki Kanga ye photo Biro de kutu temwe Kanga ye photo Merci beaucoup, Il s'appelle Kissinjora. Namoni pena les majeurs et zongi et fandi. Donc neto sawa viens biso Jimmy Belao. Jimmy Belao patron. Asimbi mouvement. Et puis viens biso Gauthier Mascotte 54. Ingénieur de banque, il y a Gauthier Mascotte. Gauthier Mascotte. 54 mais beau. Viens les gants. Yabo. Obi Gauthier Mascotte comme Yabo. Yabo. Boteleki. Yazo nunate. Ajuana. Ah, il y a un Gauthier Mascotte. 54 mais on dirait 27 ans. On dirait Ajmona Rashford 26 ans. Achamoulungé na terrain. Ah, Kissinjora a présenté Bisso, artiste et musicien. Vraiment, recrutement Sika. Vraiment, et FIFA. Abikanga et photo clip, c'est moi bien, c'est surprise. 4 minutes. Oui, c'est cool. Et toi, c'est mystique. Il y a un faux quand on a photo sur la Apollo B. Pour Chiman Bala bureau de Angolais, Congolais, Français. Yambala. Yambalos. Chiman Bala le King. Congolais, Angolais, Français. Yaza Congolais, Angolais, Français. Très bien. Alors, viens et toi, merci beaucoup. Merci. Petit mystique, FIFA. FIFA de l'animation. Malo studio ga yemo Likamboko kamwe Lobio kokamwe Kanga ye photo Kanga ye photo Zongisa yenenga yaki Kanga ye photo Na sante na miyoto Kanga ye photo Lelo yokoma yo vimba Ozotia munoko Yo Kanga ye photo Kanga ye photo Likamboko kamwe Lobio kokamwe Kanga ye photo. Merci beaucoup Eto, merci. Merci, c'est gestion en charge. Toi qui es pas dans le souci. Neto Zawa, toi on a pire vieux.
yaya ye na biso ye pena atika Pierre na défaut patron mouvement ndenge azala amadeketi na ye azongokala mouvement afutela te dig love c'est ma copine privée te wana pena ko yanga c'est ma copine privée vraiment ma parler que yanga vraiment ma petite sœur chérie il s'appelle Dikila Christelle Dikila omoni vieux ana décar et pas foutre la décembre salon que ça debe si 350$. T'es promets ça tu. Mboka ku tu payer des farambo. Oh. Payer ku des farambo. Après tu ku collègue ba kabila kabango. Si. Payer ku des farambo on paye. Bien muto ale poemba. Ah, ndea. Ouais. Et logo wana ka. Ya jibela uka. Ya bela uka. Eto. Mai wana. Belau. Mchora belau. Mchora belau. Mutale belau. Biso nyonso ba belau. Biso nyonso ba belau. Belau. Ah ouais. Biso tout ba belau. Zela. Serge. Je la fais le côté de biso razora déjà ça va bien. Vraiment. Parmi tous en Shadraka. Ah ouais. On sur la poteau hein. Bonsoir Paris. Patron de la presse. Mike Lokamba. Faut qu'on a. La robe avec ça a été on a patron en mode. Aïe. Le vieux chante. Jimmy. Belau. Mpona kolia kotonda il faut. Mpona koluka richesse il faut. Travailler. Kasi po bolingo ya makasi esengaka babizwe. Merci beaucoup. Viens moutouale. Sikoyo. Yes qu'on a obenga e. Dybala champion du monde. Eh Dybala champion du monde. Venanga Jean-Silouka garçon capable de Paris. Merci. C'est aimable. Jimmy Belau kolele sengo no ya mawe salaka oyo ngana zolela sentiment besoin le kelingai lèvre na yo esilisanga posa kolia bile na préféré na ngana lia bile ya nzoto na yo Belawe oh Belau yo zali lèvre nanga Jimmy Belau yo zali nini e beze nanga yelengi Jimmy Belau lèvre nanga ata babaneli mokili na kopona kaka yo Ah ouais. Voilà, Dybala, ça c'était Dybala. Tous les Canadiens. Oui bien. Si. Fais des nuances comme on a. Mais il y a un azar de combo pena yesugo. Vinicius. Bano ya. Ba mikebete na Real wana. Ba il combo na ngwana vraiment. Kwa ba jogo. Donc on ka foka la sali. Belau. Il y a Belau. Il y a Gauthier Mascotte. Belai Molamu, ya Jimmy Belawe, Jimmy, Jimmy, yo. Jimmy Belawe, notre mystique, le notre mon salon, son exemple, une coleka, venez à Nyoka, Yaka, bébé sang à la planète, Yambolingo, Nayoka sentiment, ya Jimmy Belawe, Jimmy. Dans le style, Jimmy, Yakato Yambana, Jimmy, yo, dans le style, Jimmy, Yakato Yambana, yo. Ah, fait de nuances, Vinicius. Ah, mystique, hein? C'est pas ça. Il y a un Jimmy Belau, président d'homme de l'huile. Ouais, président d'homme de l'huile. Kapangala. L'homme des Rosses. L'homme à la Ferrari. Les motivateurs de tous les motivés. Kapangala patron. Kapangala patron. C'est pas ça Gauthier Mascotte. Y'a Gauthier Mascotte. Yabo. Jimmy dans l'amour notre mystique, y'a Jimmy. Jimmy dans l'amour notre mystique. L'olème notre moi salon. Jimmy Belau amour notre mystique. L'olème notre moi salon. Soy une qui venait à Nyoka na puissant. Yaka yo memanga na planète ya bolingo. Na yoka sentiment. Jimmy Belau ya Jimmy. Dans le ciné Jimmy Belau ya Jimmy. Dans le ciné Jimmy. Ya Jimmy. Fais des nuances.
Vinicius, merci beaucoup. Vinicius. Tété, là, c'est non, on a présenté chef n'a vu vraiment. On a chef du monde, quoi. Il y a un chef sous côté. Chef. Vraiment. Mon chef a limité. Vraiment. C'est le chef n'a vu. Si. C'est chef du monde. Fondation d'Habitat Dorcas, toujours. Il y a Gauthier mascotte. Flor Baramoto. Kano Kaka. Hey, ya Floyd. Yoga Bilia. Jimmy Bella wazalaka kitoko, Jimmy Bella umobali kitoko, soki azotambola mabele eza koningana, miso na ye pembe lokola moto amona lisumu te, elenge ya bolingo ezalaka na lolemo ye, soki ekutani wana nde bolingo Jimmy Bella we. Jimmy Bella we. Jimmy Bella. Quadracora yembaka kitokwe. Quadracora yembaka kitokwe. Nga vraiment na yembi Jimmy Bella we. Nga vraiment na yembi Jimmy Bella we. Nga na leli. Jimmy Bella we. Chef. Jimmy. Voilà. Patricia Mwanja Solardo. Ouais, Solardo. Patricia Mwanja Solardo. Merci. Ce qu'on a prêté Sergio Ramos, quoi. Ah ouais. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Ah ouais, Caps Capangala, l'homme à la Rolls. Il y a à la Ferrari. L'homme à la Rolls, c'est l'homme à la Ferrari. À la Ferrari. Comme ça, Banoyo, Maïsika, le mouvement. Il y a des communes Sergio Ramos. Azana champion du monde, champion d'Europe. Azoba coupe belé. Donc, il y a un meilleur vocal pour Jimmy Bella, bientôt au studio. Très bien. Hey, Ramos, Sergio. Na kolembe otelokola mabelele mbaka bosoto nzete Jimmy Bella we makasa mvula nkama soya lolemo na yo ekoma ji préféré na ngai mina na yo kapskapanga la loma la rolse goche maskote Jimmy yo kanga na kolela ye Jimmy Bella u Nelson Zembo Sadra kata poto kota studio. Merci. Kalamingi te. Vraiment leader ba kataki rambanga. Moi tu m'empengu vraiment. Maman chabo. Je payer. Il faut payer obligatoire. Tu vas nambanga. Mbanga vraiment présenter mon Jimmy Pengui, Bella wa Pengui. Jimmy Pengui, Bella wa Pengui. Bolimwe ya kamakasi na soya mwasi. Bella umbanga lianga mbanga. Jimmy Pengui, Bella wa Pengui. Jimmy Pengui, Bella wa Pengui. Bolimwe ya kamakasi na soya mwasi. Bella umbanga lianga mbanga. Na studio Karabo. Na studio Karabo. Jimmy Pengui, Bella wa Pengui. Jimmy Pengui, Bella wa Pengui. Bolimwe ya kamakasi na soya mwasi. Bella umbanga lianga mbanga. Webi Yabo. Ya mascotte. Yabo. Ya Gauthier mascotte. Yabo. Bomoni mwa mbali oyo, ave pembe lango yo. Vraiment. Na ebité. Aboti bana nyo son orchestre. Banze motu to sala tout na bi ata moko te. Yem tabete. Banze motu. Leli sape gika ngo yo. Ya Jimmy Bella. Yabo. Ya Gauthier mascotte. Boso malega kete. Kecha mutu kwa. Très bien, là c'est Diego Solo. Alors, toi, qu'est-ce qu'on a dit? Oh, moi, monsieur l'abbé. Moi, monsieur l'abbé. Moi, monsieur l'abbé, il est domicile. Yoka clavier. On va visiter votre Jimmy Bella dans le studio. Moni moi na oyo. Yeb da robeta. Ulinge ya kamakasi na soya mwasi.
Petit la grand basiste mtaleki azati mais l'autre ça sima bango nyonso tout te batu mususu lo maloba ba téléphone elekite donc ba to ça déjà sima balake belé tu vas na mbonda ba pichu bas baran Obi comment est Yena Marquinhos capitaine si capitaine capo c'est un mystique pour Marquinhos dans international chante oh Jimmy de la ou papa nalinga yo ona mbongo te oyebi kasi nalinga yo po oza kitoko na ngai oza babote oza sikra lokola nati soki oza te bolingo na ngai ekomaka berosion yaka ozonga olongolanga na pasi ye Jimapengwi belawa pengwi Jimapengwi belawa pengwi on a un candidat qui m'a rendu chanteur dans la cala. On prend chanteur à cala, on a vraiment pire petit anga. On va petit ba on va chambi bimba. Non pas ça on va ntimba bimba ba yemba. Donc Ibrahim Bakari parolier mon abisso Carvajal. Baso bête de Belvano de Paris. Tu peux savoir comment bah joueur mboka kwa Chassan Mbemba na biso vrai Demidie Maxime Dongala Chassan Mbemba Molingo na yo ekimisa présence alifelo ata na leli Jimmy yo kanga ite maya miso na ngai pembeni na yo ekomaka maya secret Jimmy Belau yaka molimo mwanga moko bika soki oza pembeni nanga Jimmy Jimmy apengwi Belawa pengwi Jimmy apengwi Belawa pengwi Molingwe yaka makasi na soya mwasi Bela umbanga lianga mbanga. Voilà, merci beaucoup, merci. Les majeurs au grand complet, la team de Kisindjora. Solo le chef. Alors, ah, Messi chante. Chef d'orchestre. Depuis. Ouais. Voilà, et là on y a Koloba, Tozora et Yobugo, après tout clôture émission. Ouais, on a Koloba Kaka, bah mercenaire au Bakenda, bah y a vraiment. Oh, il y a un conseil pour l'orchestre. Oh, il y a un rappel qui nous bah yembaye dans l'orchestre. Aux en fait il y a mariage, bah yembayo. Biso toza contacté ka leader na biso Ventura, to sa boulot. Bah baké. On peut te dire c'est le moment boulot. Oh, ils ont raté chef F5. Au moins bato babala ka ba mariage. Ouais. Yate obi magana nzema bato, nzema mwa nzambe, nzema bo opese sopena histoire ya vie na yo. Nde bolingana na mwasi na yo, nde yo botama papa abino mama abino, to yembe bino sko na date na bino ya kobalana. So bana le 27 octobre to yepena jour à Senghor le 27. Obimi pa na habité merci loba. Donc to sengi pena bato balinga ba sunga ya Gauthier mascotte. Donc PDG d'homme na Lille Caps Kapangala l'homme à la rose ya Jimmy Belau mouvement na yango. Bosimba biso balikonzi. Posto bosimbi biso te to kotengama to kozalate. Donc en direct que Paris na pesi Mireille Chuba mwasi en pembe. Mbambo théâtre fondation Tabita Dorcas ya Jomas Massamba. Et puis sans oublier ya Gauthier mascotte Caps Kapangala ya maman Yabo. Caps Kapangala motema mama bita kisombe parce que Mike Lokamba Shadrack Ozasu on a Mike Lokamba on a patron vraiment Mike Lokamba quoi. Voilà avec Ventura les majeurs au grand complet c'est mon anga ezalaki comme on appelle mouvement izonga ndezalaki na ba plaisir ya kala. Alors c'est pas les makasi et puis bato ba la biso ba moni ba mission tout ba belle voix et puis toyoki ba belle mélodie et puis ba vocal à kitoko. Alors dernièrement na yo pour entretien na biso lelo et kozalani. Ouais, en tout cas, merci beaucoup pour soutenir Bisso. C'est bien. Tout ça, musique à Kitoko. On a pas de Kofi. On a pas de Kofi dans la banga. Pour qu'on fasse les gars la musique. Mais bango nyo sur la tigane. Pamba. Na banga mutu toyemba. Toyemba kaka. On a pas de Kofi. À part ma vieille Bozi, ma vieille Reddy, ma vieille Manda Chance, ma vieille Wata. Vieille la biso. Vieille ta musique qui te quoi. Mais wana non te beta. Mon vieux no fali.
Goma il s'appelle Kishindora. Amengaka epembe tete. Awa tote bomona ya bomwana. Bajoboka bake. Bajo chesi batikali. S'il te plaît yaka. Ma petite sœur chérie. Flor Bagamoto de Kampala. Vanda nazoya. Leki na ngai Flor Bagamoto auti Kampala. Atambo ba Canada porto ko bomba tozane na Kinshasa.